ezalaka toujours rendez-vous d'excellence oyo mbonda ekolo epusaka pene na bino bandeko opopesa biso confiance na fidélité et surtout que ezali vraiment journal moko professionnel na lingala parce que permetaka mutu nyonso azwa ba information moko sur et à temps réel. Avant de banda édition ya biso ya mokalelo kozala ba grande ligne ezali ko composer sommaire boyebake Augustin Kabouya aza contre bato ya misala mabe yango alobi jamais bako protéger bango nyo surtout asali allusion la problème o etali mona mboka Nicolas Kazali ancien ministre ya finance to bona élément o ya ba tenacier ya ba bato pe ba terrain to pe ba passer ba église de réveil en tout cas boyebake bon déjà la filière procureur pour la cour de cassation ceux qui ont continué bako kangana ba nuisance sonore pe bon élément o ya secteur transport mingi en tout cas ça mo bangé la désordre de éviter ce qui m'a dit que Jean-Pierre Bemba Gombo a kokokama solo avec un partenaire idéologie. Montelesi Soukotro a dit que Fongoli édition la mission na élément Oboyebake. Masolo a salaire ba député nationaux et Zakobe Sambona Mabe Awala Katia. République démocratique du Congo l'opposant Molamboka Martin Fayoulou. A Beteli Amon Monako qualifié Vital Kabé le président de la chambre basse du parlement que Astika Lokuta Koko sa peuple congolais tout ça élément au signé Benjamin Kilunga. Mona Congo bondi melanga ike masolo oyo etali ba salaire ya ba députés nationaux ezakobeta mbonda ya mabe makasi awa na mboka ya Patrice Emery Lumumba mingi bakotuna ngai nini boyebake Mwana mboka Vital Kamerhe président ya chambre basse ya parlement abetisi mbonda la clôture ya session ya mois de mars que masolo ya ba député ekobetama na ba valeur ya $5,000 américains par mois na ba avantage nyonso na kati. Masolo yango ememi mobange na polémique surtout la classe politique. Na mopazi ya mwana mboka Martin Fayoulou Madidi atelemeli maloba ya le pacificateur Vital Kamerhe oyo atako qualifié yango maloba ya lokuta komona ndenge président assemblée nationale atako kosa ba congolais boye soki ezalaki na bamboka misusu automatiquement ekosenga na ye asala démission pe ba enquête moko sérieuse ekosalema po azwa mobange na sanction biloko ya boye ezako pesa confusion surtout na mboka oyo ezako senga koluka nanu kobongisa train de vie ya peuple oyo souffrance etelemeli bango kokitisa ba salaire ya ba député ba ministre ba haut cadre ya l'état pe kosala équilibre ya kopesa mwa esengo na ba salaire ya ba enseignant policier militaire na ba agent ya l'état donc ba fonctionnaire en général pe koluka kobongisa social ya peuple oyo ekolakisa ke le peuple d'abord eza slogan te mais na cadre ya rappel esengeli boyebake pendant les pacificateurs Vital Kamerhe député salaire eza ya 14 millions de francs congolais pe ba chef ya division eza bongo ya 5 millions de francs congolais soki otie tembe na maloba na ye alobi ke ba porte ya assemblée nationale eza polele kende okozwa ba information kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda tosala waya muteko tobatela to pe to bomba ba malfaiteur wala maloba ya mwana mboka Augustin Kabouya, secrétaire général à IDPP, député national à Bimisipo, a vu un secondenge, Assemblée nationale à Longoli, immunité à Mboka, Nicolas Kazali, ancien ministre, la finance, mingi, Batiki Basole, et contre la justice de manière que, Bala de l'État Basole au Italie, Bala pendant, n'a pas forage, sur un élément, on a pas de détails, Yamakasi. Ndeko ya Congo, kaka ndenge mutu nyonso ayebi bien ke misolo ebele à l'état congolais ebima po na masolo o etali ba forage na ba lampadaire pe jusque là ata solution mon côté eza komona na po peuple aeba vérité nango mais na clôture ya session ordinaire ya souka mois de mars 2024 na assemblée nationale décision ya makasi ekoya kipo na kopesa justice nzela asala musala na ye avec impact na idéologie le procureur général près la cour de cassation
azwi ndingisa to pe autorisation ya kolandela mwana mboka Nicolas Kazadi oyo azalaki ministre ya finance malgré akoma pe lelo député national. Nyonso eza na cadre ya kosala ba enquête ya ba surfacturation donc kovimbisa facture na eloko oyo eza ya 10 fois pe ekoma na valeur ya 300 francs congolais. Na contrat ya kosomba pe kotia ba forage na ba lampadaire. Eza kosala soni na mawa ya komona papa mobimba lokola mwana mboka Nicolas Kazadi azala soupçonné na masolo ya misolo ndenge ekenda mabe. Awa pe Assemblée nationale a une décision ya kolongola immunité parlementaire na ye bondi melangai ke epesi mbala moko nzela na système judiciaire ya kolandela ye makasi. Ba acteur politique ebele ba sepeli lokola pe mwana mboka Augustin Kabuya oyo aza secrétaire général ya IDPS pona ye alobi ke nyonso ekai kitoko na elengi na kolakisa crédibilité ya ba institution ya mboka. Abetisi monake oyo Assemblée nationale asali eza prévu na mibeko ya mboka et surtout ke basala royaume te ya kobomba to ya koprotéger batu ya misala mabe. Awa elakisi ke COP oyo mwana mboka Nicolas Kazadi ancien ministre ya finance abeta po na ba forage epesi solo ya mabe kutu risque ezalaki vraiment ya kopasola nde mbonda yango ekosenga kaka azala na maboko ya justice po vérité ebeta mbonda. En tout cas dossier oyo eza à suivre makasi. Ba musulman mokili mobimba bauta ko célébrer Tabaski ebekamaka pe fête ya meme awa ya ville province ya Kinshasa elekalaki kitoko pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na bango na esprit ya kosangisa bango bazala bomoko pe balongola esprit ya discrimination mingi na masolo oyo etali confession religieuse. Mwana ya Congo boyebake Aidel Kabir oyo ebengami Tabaski eyebani epai ba musulman lokola fête moko ya munene ya ko célébrer boyambi na bango. Na feti oyo ya makasi ba musulman bakabolaki bilei ebele po na kokanisa ndenge Abraham atosaka tango Nzambe asengaka ye asakrifie Isaac mwana se moko oyo azalaka na ye ezalaka po na conteste boyambi na ye. Ebongo awa na esplanade ya palais du peuple bazalaki ebele po na kokumisa ala Nzambe mokeli. Après le sambo, communauté islamique bakotaki na salle ya banquet à palais du peuple pour na continuer fête na bango avec impact na idéologie. Invité de marque, bondi melanga ke ezalaki bongo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bayambaki kitoko avec impact na idéologie. Et bongo tango mokozi ya mboka azaki maloba bondi melanga ke azalaki kaka kokondane ndenge ba division eza makasi na religion awa la République démocratique du Congo surtout na ba forme nyonso ya discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. Communauté islamique qui paie, balakisaki bolingo la bango, ya ko soutenir mokozi ya mboka et surtout que toute autorité vient de Dieu paix, basengi na Nzambe, kimia makasi ekota pe eumela awa la République démocratique du Congo yango pe biso.
tobetisi kaka mbonda. nayebisaki bino yango na basomere yebaki soki oyebi ke ozalaka tenacier donc ya babartu mpe baterrasse bapaster ya baéglise de réveil surtout mingimingi boyebake le nouveau ministre ya justice apesi bainstruction epai ya procureur général mpe la cour de cassation abale kokanga bato oyo bakokontinue kotia bamise sonore mpe basala boloko bafuta baamande ya l'état donc mibatela de manière ke mando oyo ekwela yo te. Mwana ya Congo, tomonaki ministre ya justice asimbi bambwa toyebi te soki pe eza bambwa ya Kopal oyo mwana mboka Kosta Mutamba asimbaki. Depuis azwi ba fonction, ba décision pe ebandi kokweya neti kaka sili ekweka na moto ya mutu. Ya pasi pe ya mawa ezake ba décision oyo ekweyaka na divagation esukaka se na likosi. Lelo akweyiseli ba tenacier ba bar, ba terrasse na ba pasteur ya ba église de réveil po bango nde baza mingi ba hôtel ya komema ba makelele na ba musique na bango mingi ba nuisance sonore. Dossier ekomi déjà la justice po procureur général pour la cour de cassation akanga bango de manière que ba kinwa ba pema na kimio. Bino moko boyo kanaka nini ba kinwa ba betisi mbonda et surtout que décision oyo epesama kalame jamais etosama baza kozolande application ke lobaloba salarié ata bakangi mwaka baomo mpe bake kofongola décision bazwaki basalela yango mboka biso kozwa décision te bazwi décision bani mpe kosalela yango ezaka so bazwi décision balembi na bango basalela yango toni mpe la ministre akoti tour to senti eke asaleli mpe décision sonore eza mabe te normalement soki totali nous sommes dérangés oderangeaka biso ezodérange bavoisin na cité aux environs bon sikoyo tomonaka soki basali yango balandela na bango yango te ndeti yana bato misusu bamesana makele te me akozwa ndako pembeni bar ezali bato abar barespectaka surtout bato te soki abandi misiki banda ntongo ti tokolala yango ezobeta kaka donc badroit na biso bayaka sous respecte te bakinois baza nde mingi na besoin ba résultat po bandima musala ya mwana mboka Constant Mutamba ministre ya justice yango mpe biso tobetisi kaka mbonda bango bazali bachampion na masolo oyo etali social awa na kati ya république démocratique du Congo eza bongo fondation Jonathan Sangu soki ozali kocontribue na 500 fois congolais ya pamba par jour et qu'on permette que yona libota na obo fete kitoko na fin de l'année tout élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangu azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sangu, à travers FJS devise, na 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso sali ni topesaki ça on a lancé bamo bamoni et donc on a le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu
Congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani mbala ya liboso bokomona conseil patriotique alaka ta ville province ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo avec Moyemi Nakolo, Maman Martina Wema, en tout cas bon dimelangaike, et qu'on le 29 juin 2024, na Emmanuel Chacha, oh, et ça juste la commune ya Monga Fula. Congolais nyoso o aza vraiment un vrai patriote et sérieux azala la peau ensemble, tout un bout sa message à kitoko ko permettre que Kolo Asunga Mboka na biso. Makabola bisote. Shalom peuple de Dieu, shalom chers compatriotes. Ngai maman Martine Wama, moi c'est le pasteur Yves Wama, oyo ayembaka ba chanson patriotique. Nazo bengisa bino le 29 juin oyo, le 29 juin na église Emmanuel Church. Na 15h tozo banda concert na biso patriotique. En tout cas, le monde de Bible lobby na biso, priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Yango nde tokosala le 29 juin. Tokosala tokobondela mpona mboka na biso. Tokosambela tokolela nzambe na nzela banzembo, ba chanson patriotique oyo na Congo ezala lango te. Donc eza premier concert patriotique oyo ekozala na Congo, oyo ekosalama na Congo. Yango na ebengisi bino bakongolais nyonso, ozala na Bukavu, na Goma, ozala na Kisangani, ozala na Bandundu, ozala na Bakongo, ozala na Équateur. Boya tokumisa nzambe le 29 juin. Bible lobi na biso, priez pour votre nation car votre bonheur en dépend. Entrée ezanango ofele, entrée gratuite nde baloba na français. Biso tobenga entrée ofele. Tobengisi bino boya tokumisa nzambe elongo. Église Emmanuel Ezawat ezali na Mbonga Fula na arrêt commune. Car so comme na arrêt commune au comité l'église. En face ya station Engen oza na arrêt commune. Nzamba pambola bino mutu nyonso akotama kolola e na mukola concert apambolama na kombo na Yesu. Nabisa kibini yango la basoda boye ba secteur ya transport en la carte républicaine démocratie du Congo et comme abandonner la mission ba autorité ya mboka to comme ko vivre nango neti kaka na système ya bombanga na bomalo to bomana mona mboka jepebe matu o sala ata juste même si bilan na yo na niveau de défense et foutu ki to côté mais tout oyo luka o récit pour obima bilan ya malamu. Ndeko ya Congo esengi tozwana numayele surtout na gouvernement oyo ya sikape na secteur ya transport oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azui charge ya kokumbela masolo avec impact na idéologie. Soki ok na secteur ya transport routier oko comprendre que makambo ya mabe eza makasi. Ba prix ya ticket et balaka lango te et surtout que na tongo eza la prix lango midi prix lango pe pourquoi ne ekomaka bomanga na bomayo to bomana kote bawe wakuna kutu bakoma lokola ba eya droit ya kosala nyonso balingi nesika kamboka ezanga leta bino moko boyo kandenge nini bonda ebetamaki bachauffeur bakomela bakanai moko bona mboka tokokomprendre te soki mokonzi mboka azoyokamaka mbula donc na ntongo bokozwa bokasa zandu bokozwa yango 2000 francs mais na pokwa kozonga na bino boye ekomi ba 5000 donc bokozwa kingasani banda quartier tiki ngasani ezalaki nango 500 francs mais tokokomprendre te ekomi banda quartier ti pascal ekomi 1000 francs tokoka te te ezalaka tobanda kokende bien babisi ezalaka lelo bisi ekoma demi terrain ofuti awa na awa ndambo biso bato wana mbongo te totambola makolo balukela biso solution ya malamu mpona batransport chauffeur azotia prix na ndenge na ye moko problème ya makambo ya transport eza bo lokola eza na augmentation ya carburant il faut battre maintenant problème ya carburant et puis balonga bato bazosala biso tracasserie na nzela ezopesa image ya bien te transport okomona ya bademi terrain à un certain moment ozomona bis net ya l'état net transport ezozanga bacarburant bato bakokodiongo eza bien te na ngambo oyo etali transport aérien kuna kutu koloba te po masolo ya ba avion na mboka oyo toyebi te soki
eza kosenga banzelu bakita po basunga l'État congolais la kosomba ba avion tozonga ndenge tozalaka la série ya Erzaï. Malgré présence ya mwana mboka Jean-Pierre Bagombo oyo masolo ya Sibezaï toyebi te soki akosala mo geste malgré côté ya mandoki tochelaki motema be atiki biso kaka la suspense donc 0-0. Neti kaka Jean-Pierre Bemba lelo eza oyo toyebaka ya kala te. Ebongo na mopanzi ya transport fluvial amame kuna kutu onatra neti kaka asi abwaka na ye éponge kala po bamaswa ezalaka lisusu te population bakoma kovivre kaka na babalenière kozanga kobalize nzela ekoma mpe komema baaccident ya ndenge na ndenge neti oyo boza komona eselemaki semaine passée. Bino moko botala ebele ya batu na kolela mpe pasi na mawa o mitema cause ya catastrophe oyo eyebani nanu te me le chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na ba autorité ya secteur wana ya navigation bamene ba enquête po cause eyebana parce que yango nde ekopermettre barétablir baresponsabilité. Na cadre ya rappel bondimela ngai ke na 2023 République démocratique du Congo a enregistraki bandofrage ebele surtout na Maïdombe, Kasai na espace grand Équateur pe ebele ya batu bakufa. Boyebake problème eza mingi na likambo oyo etali sécurité ya ba passager oyo bakotaka na babalenière oyo et surtout lokoso eleka bango ya komema batu na biloko na bango sans contenir compte ya batonnage pe yonso esalemaka na miso ya ba autorité ya secteur wana oyo bakoma ba incapable ya corromplir batache na bango suite ya ba corruption tope ya bakanyaka nyonso oyo eza kolakisa ndenge secteur ya transport eza kokufa na ndenge moko ya mabe makasi eza kosenga la gouvernement central oyo eza kokumbama na mwana mboka Judith Suminwa Tuluka atire ba conséquences nyonso po na koluka kotia kimia na assurance na secteur ya transport oyo ekoma pe libabe awa la République démocratique du Congo neti kaka courant national somo yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Makambu oyo etali bakonflit ya mabele awa na kati ya République démocratique du Congo ekomi kosalema mingi na village Bangama Kombo oyo babengaka Bamako na territoire Ilebo na Kasai central atuka bondimela yake batu bazoki pe biloko ebele ebebi nyonso kaka mpona kowela bakonflit ya balimite ya bilanga ezali pasi na matona na elema oyo. Ndeko ya Congo boyoka ndenge ndeko aza kolela bondimela ngai ke ezalaki mokolo moko ya mabe oyo bandeko ya village ya Bangama Kombe mingi babengaka yango Bamako na secteur ya Sud-Vanga na territoire ya Ilebo. Bandeko oyo na date le 10 juin na tongo kaka ndenge bakotaka zamba atuka bondimela ngai ke bakutalaki na suka na attaque oyo ezalaki basé na conflit ya balimite ya bilanga oyo ekaboli ba villageois ya Bangama Kombo na ya bosengo oyo depuis kala toyebi bien ke ba vivre kala bango la kimia nyonso ndenge kaka ba victime baza ko témoigner surtout ba oyo bazalaki attaqué. Nous étions au village le matin en route vers nos champs. On ne savait pas qu'on allait être victime d'une attaque des inconnus qui nous ont blessés à l'aide de machettes. Ils étaient si nombreux. C'est ainsi que nous demandons à l'État congolais d'ouvrir l'œil et les bons, sinon on ne fera qu'enregistrer des morts entre les habitants de ces deux villages. Esengeli boyebake 4 personnes oyo bazokaki makasi donc ba mama misatu na mobali moko bazalaki transféré na hôpital général ya référence ya Chikapa po bazwe baswe moko approprié pe baza na charge ya bato ya mitema mawa. Makambo oyo eza kosenga kaka na ba autorité ya mboka bofongola na lumisu po
presque partout bakonflit ya balimite ya mabele eza kobetisa mbonda ya mabe ata awa na ville province ya Kinshasa kutu eleki makasi. Secrétaire général ya affaire coutumier pardon de biso depo ozana yo kokokana yo musala te neti kaka bakonflit coutumier eza koleka likolo ya mutu na yo. Ministre intérieur tobeleli mwana mboka maître Jacques Chabani en tout cas ebake ozana musala makasi luka o travailler ba compétent oyo ko permettre que ba conflit oyo ezo ba solution moko ya kitoko yango bebiso tobetisi kaka mbonda tozonga ala ville province ya Kinshasa mingi na éducation boyebake collation bana ya maternelle la complexe scolaire la lou oyo eza la commune ya Kimbasa qui est kitoko avec impact na idéologie témoin événement Papi Mateka. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke na masolo oyo etali éducation awa na kati ya ville province ya Kinshasa esengeli mingi bandeko ya changu en tout cas bopesa confiance la complexe scolaire la lou oyo eza la commune ya Kimbasa ke botuna ngai nini boyebake kuna éducation en tout cas epesama kitoko tala ndenge bozali komona ebele ya bana oyo maternelle ezalaki journée moko prévu ya collation na bango oyo esalemaki avec impact na idéologie tellement que promoteur azala toujours attaché na bana na ya kelasi babandaki na marche de santé batamboli kitoko pe bayaki koshite na école esika api ambiance ezalaki kitoko bana kelasi pe balakisaki nyonso oyo bayekolaki na mvula ya kosala barécitation bakado epesamaki kolia komela nyonso ezalaki au rendez-vous de manière que cérémonie eleka kitoko na suka ya basolo bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda oza mayela profil ya mwinda wana toza baspécialité sont des techniciens ya enseignement olingi mwana ye amata kola afo wana aye bakomona oyo to bakomona oli mokili unanimité ezalaka te mosu akomona ya malamu me alingi akeleka mabe wana me bato ya malamu bazali ebele bakoya message eza baparent botinda bana mingi bakasa maternelle batangaka te mais bazomikosa maternelle bana batangaka comme il faut makambo mosuku tomona yo mokolo oyebi yango te mais mwana maternelle ayebi yango alors les parents envoyez les enfants nazaka banumero mabele mais nakopesa bango ya RTL 09 98 58 68 09 98 44 58 68. Awa esali boye en tout cas to convoquer ba parents boye bake école oyo afongoli ba porte na epona année scolaire oyo ezali ko bana de manière que boya kokobisa bana na bino avec impact na idéologie po bakotanga kelasi mo kitoko ko permettre lobby bazala utile na société yango bebiso to fuli bakoka moko so pe to betisi kaka mbonda page rose ya bakisi mvula moko kati ya bamvula oyo nzambe apesa ye mwana mboka le révérend pasteur jean ndenge tosilisi édition na biso ya mokolo oyo tokokamwa na boye te sapu ota toselable barappel ya batitre boyebake Augustin Kabuya, secrétaire général ya IDPTP député national en tout cas aza contre bato oyo bazosala misala mabe yango alobi jamais bakoprotéger bango nyonso asali allusion na dossier ya mwana mboka Nicolas Kazadi ancien ministre ya finance mpe bolondaki élément oyo batenasie babar to bien baterrasse na bapasser de l'église de réveil en tout cas boyebake boza vraiment la filière procureur pour la cour de cassation Nicolas banuisance son nom peu bolondaki élément oyo ya secteur ya transport en tout cas ezala mobange na désordre ezali kosala bakuna mwana mboka jepe mpe maluka osala action moko ya malamu oyo kopermettre ke bilan na yo ebima quand même positif awa nde toboucle complètement journal télévisé en lingala mbonda ekolo magazine d'actualité onga alendewa la présentaki yango avec impact na idéologie boyebaka esina caméra ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Benjamin Kilunga elongo na Papi Mateka édition Wilfried Samba réalisation na montage ya Igrida Mateka bon continue toujours s'abonner ebele la chaîne YouTube la biso mbonda ekolo officiel pe boya biso ba activité ya mbila ndenge na ndenge surtout ba domaine surtout tokolefaka ba primoko ya kitoko oyo kopermettre ke libala ezala kitoko entre biso na bino mbote makati ya bandeko oyo bomesala kopesa biso complète fidélité tokutana prochainement sokolesu azongi te bye